Salut la famille, bienvenue sur notre chaîne. Bienvenue sur notre chaîne Famille Libota News TV. Vraiment, boy, malamu, bino ba oyo. Bokoti na kati ya chaîne na biso nzambalola apambola bino. Vraiment mokolo kitoko, mokolo malamu mpona bino nyonso. Bino pe ba oyo nanu bo découvrir chaîne na biso te vraiment bokoti pour la première fois. To sengi na bino bo s'abonner, bo s'abonner, bo liker, bo partager vidéo. Et que ça la biso bien bandi kolanga car on est famille balobi famille et la famille oh vraiment moi quoi bien famille libota so ko za famille libota o ko hésiter te pour na kokota ko commenter puis ko liker surtout de s'abonner voilà la famille et là on est tombé bien mukona lelo vraiment tombé bino likambo ezo leka to ka ki makambu o eza entre Linda Sila Bisalu Gastibi. Mais à ma grande surprise, bande kolanga, na yo ki kombo ya Belvi et continue na kati bande kolanga. Kombo Belvi et continue ndengeni. Kaka na ba live na bango. Kaka par hasard na ki kuta musala na bandu ko zappé, na ko kuta na kala place wana. Place ngo izani. Place bazolo ba ke Gastibi ndenga za wana mamwe, mais na live mama lobi Gastibi akendaki abanda ko jouer kala et pas Belvi Kanzila patrona abanda ko jouer kuna mais amona na kate ayeba na kapete donc genre que Belvi a étouffé kaye soko tali na même na ba film na sa Belvi ata film moko te Gastibi azali mais so bomeki ko tala na ba biloko ne ya ba orphelin ya kala bo mona Gastibi azana kati. Alors Gastibi n'est pas Belvi et que ça là que abanda ko luka abima mais muta obimisa e azala kite bande ko boyoka histoire muta obimisa e azala kite alors ndé muta obimisa azala kite et que ça là que aka ko benga mams mais azala que pas Belvi donc genre que Belvi aboya ki ko bimisa e a etufa ki et que ça là que ayeko benga mams nde mams ne mutu abimisa kaye alors Gastibi aluka ki bato babimisa ye bato babimisa bazalaki te mams nde azwaki occasion wana ya kosala oyo asali ye lelo ya kobimisa ye amwana misa bato tandis ke bato mosusu batielaki bouton baboya kobimisa sikoyo eloko nini ese passé nde Gastibi ajwaka ndenge lelo bomoni ekomi lelo sila abengani Gastibi toyoka lisolo ya Gastibi bande kwa mona poso seka mona poso lela mona mawa et ça mindeni soit disant ba mona ki Belvi na Gastibi na ceux qui soza comme ceux qui peut wapa on na bosani ba mona ki kuna ba moni kuna nde salut que bazaki bombe na Belvi Gastibi na Belvi donc c'est comme si bande ko bazaki pendant en route ba bima ki ceux qui ndengani nango bazaki plutôt pour bagner ko ça ba chasse qui peut dire donc quelque chose ka bon et ça lui que un abakouk moboy amoni ba même Gastibi a zoomé azu ba photo azu photo ne ya ngo zaki photo na akende ko pesa ngo Sila Bisalu bandi kunanga a pesi Sila Bisalu nde Sila Bisalu abi mais oh ils a trahison Gastibi a combien wa bandeko eza passe bato bazaki fallait babimisa bango baboya ko bimisa bo lelo nga na bimisi bango nde lelo bazuma nzaka manko alors donc cause ya ko bilongo ya Gastibi eza ngwana bandeko nanga na ochela bino na bino mobolanda parce que eza passe ya passe vraiment la monde et puis na ba communicateur quand na ba ya Sila dans ma cam na bango nde ba osala ngo ya Gastibi ya Linda ya nani Sila bango nyo so bazana kati ba ko suksa ngo ba moti il faut qu'une émission nde ba osande ba lobela bana na bango nde ba longwe il faut ka Belvi akota la kati mais si ya moi bozo ba photo ngo bobimisa ba photo ba mona ki Belvi kunela nini o ya mikolo bobimisa ngo vous prenez de qui ils a passe famille Libota bino ezalaka bo te tolima kamla bango te oyo eza ko salir komba Belvi parce que eza lokwa neti ke Belvi nde mutu aza na base ya kokabwana ba to ya kolongwa na bango na kati ya FB biso tant que famille Libota
bacommunicateur ya famille bota jamais tokoki kotika yango bongo tondima mpe kaka bo tosala eloko to osi lonta na mito bato baotia eloko moko boye oyo eza na sens te oyo belvi asali yango belvi kuta yebi motu na makolo te bamamuti babetaka baémission na bango bazosala yango vraiment très sérieux mais au moins toute histoire fondée je vous dis donc mais babeta yango avec calmement oyo biso peut-être na famille libota tosala yango te so toyoka kolobaka likambo ndenge ezali yango omoni ere moko baanalyse biso tosalaki eza baanalyse euta mpa na bango tokoki mpe koloba te ke non tolanda bango te na makambo boye baotika bato na mitu na bango ke belvi kutu asalaki mpe belvi kutu azongisaki boye kutu lelo gasi biso kaza na sb te eza grâce mpona belvi boye boye balisi kosala belvi non biso fo toyo koseba émission parce que eza na bato baza netre bayokaka bayebaka eya na sens te et puis après tout gasibi yango aza artiste pourquoi soki bamoni azoswana na sila baza binemi c'est ça le problème yango nde ezobomba bandeko na nga alors sans plus tarder nameka otiela bino bolanda nanu audio soki nini oyo voice bolanda ngo nanu mpe ezaki émission bolanda ngo bino mo boyoka comme ça toyeba kosala analyse après nga na bino Gatsby tomonaka ye nga nalanda ye nayete so na 15 minutes avec l'artiste to na émission epa Ingrid Kabongo okelo mwa bongo bando tocha balai beaucoup de gens qui ont été 1251 personnes 1251 bon avant de jouer ba film au ba faut na ba cinéma ba cinépolis wana ba Wallonie Bruxelles et là mo bon ba film année de caravane na yoka d'actuel belo mo bongo mais azaki vraiment l'activité ta comment la posa visibilité ta comment luka a jouer pe ba place une sous mais na nakateke alobaka ke na lekara bapesa nga chance te nga na yokaka Gatsby alobi bandaka okomela sila nde sila azaka koyamba ete na Instagram lo moko si finalement ako répondre ayaka jouer il a donné les meilleurs de lui peut-être na bosani obi alobaka lekara place une fois apesaka ye chance te mais nayebi kalobaki azalaka mpena oluka atima sila apesaka ye chance or Gatsby tanga bandaka théâtre pas belge tanga kenas ko pas sila ebisaka sila te ke ya ou pas belge c'est vrai que sur oluki Gatsby na ba théâtre ya bela au monde n'était pas un joueur raté peut-être on pense que ça loyer peut-être te ça no lo mususu ba observer onan mais ataki ko accompagner Belgique na ba activité en fait Gatsby mais nyonso wana pesala problème te problème ya Gatsby bazalaki ye na Belgique na Sovacom na ville nayebi te soki ezalaki sur rendez-vous to bakutanaki par hasard en tout cas nayebi te motu aza actrice na SB il va qui cas dans les parages. Il va se dire, oh, gratuit. Mon texte, oh. Et ça, c'est pas bon. Maman a du téléphone. A aucun bon photo à zoomer. A aucun bon photo à zoomer. Dans la réussite, j'ai tiré les roues, si là. En tout cas, je vous confirme que gratuit va être na Belgique, na Sosacom. Et après, ne ba yo te a utani kuna so mo cheke bi pena ba image ya Belgique ya ba orphelinat bon la fita Gatsby o ma kamunya so bela sala ka ilika nango a ciel ouvert donc na point wana a mon pe vérité ou sincérité bon parce que là les tiens de haut comme na SP la relation on est ça bino mo boyebi beaucoup de gens peut-être sont d'accord pour photo ezali. Allô? Et voilà la famille, j'espère que tout lundi bisogna sort. Naboke bien tout lundi maman. Nenga pesi explication na nenga lobby.
par rapport à likambo ezoleka entre Sila na Gastibi ndenge Gastibi lelo aza na SBT raison moko bazwi que Belleville bamonaki Belleville na soza comme na Gastibi et puis comédien moko ya SBT akangaki photo nde boyoki kaninga lobi nyonso wana. OK. La famille tosaka analyse na linga mingi kosala vraiment ba analyse par rapport à ba dire à bato. Yango lo moni et tosaka ba analyse bo eza pour perception en plus. Tosala yango te pona ko étouffer bato toso pendenge tosala analyse pour tout en plus eza mayele to kabulama mayele. Moi muki onga na zana ngo na bino po bozana ngo tozo kabola à travers ba commentaire na bino o bochaka. Siko donc balingi ba vendre les sika wana que lelo soki Gastibi alongwe na SB c'est parce que Belleville mtazo ko intoxiqué to lo babongo po comment la Gastibi na Belleville bon mona ou pas parce que moi d'ailleurs na lo bakuta eza makamo ya lokuta nan po na nga eza lokuta siko ba mona Belleville na bon moni na Gastibi bon moni te est-ce que vraiment raison et cause à qui donc y Gastibi na Belleville baza binemi point d'interrogation national entre parenthèses aujourd'hui Jérémy Chabani Jérémy n'est-ce pas qui abima pas Belleville ils sont tout yebi oui tout yebi qui Jérémy abima et pas Belleville azaki pas m'appelle lombe mais abima kiti koyeba oh Jérémy ben lelo c'est grâce à Belleville n'est-ce pas que lelo Belleville Jérémy comment qu'on jouer na SB Jérémy joue à kuna est-ce que bino bon la famille bota ba c'est un problème to ba biso to c'est un ben mission qui ko jouer kuna pour ni bebe ba relation ne bebe ka biso non parce que Jérémy avait ennemi à Silaté comme peut Gastibi ango avait ennemi à Belleville tout qui pas tout zonge pas to pe linda bino boza batu mo belibo comme ça batu binemi na makasi et pourtant baza ba comédien Gastibi aza comédien linda aza comédien c'est pas dit que ceux qui aiment to bimisi mutu mutako za na liberté non c'est pas comme ça bah tous baza libre ba jouer biscan sur balingi baza libre ils a passe oui tu dis que na Gastibi ane ko jouer les sous na SB to na ba jouer les sous kuna te mais est-ce que bino bomoni ba ko jouer na Bella bomoni ba pété directement kaka boni bozo ka Belleville bo ba keka ke kulu nde bo mesana bozo Belleville bo en cliquer na katali kambo oyo ke Belleville nde mutu azaki na siko to ke pa to zonge pa ici là ba tinde les photos à Gastibi na Belleville ali yangwana ndeza raison aussi là à l'obeli Gastibi à longoli Gastibi na SB est-ce qu'il y a un sens donc pour dire que c'est que si là azana makambe belé ou azaka na mutema na ye pour dire que place makambe zo mona na ba haine o batu bazana ngo lelo tom sou Belleville ba elo côté na répéta que loko med fois ce qui si la zaka na problème te muto azaka na problème muninga te tomba bengi sibino yo ebile lo toko ya si a mutu wala nde mutu o ayebi les concernés ka lobisaka ote yende biba makambo na yende ko kima to sa nde sa ma pas pasteur de la foi donc si la tia kenda te parce que ayeba makambo azana ngo me Belleville ayeba ke lo côté c'est ça ayeba ke lo côté na nde ka changer la face na ndinga lukele ba guerre wana boy Belleville tika ko déclencher guerre te et ils ont c'est vraiment que oui si la mta déclencher guerre auto zo mona lelo yo parce que comme on a oba moni Gastibi baton ba comédien ngo ba kangelo photo ba péchi na photo wana auto yo kinde mama zolo ba mamu yemo mta confirmer photo exact ke bo bimisa pe photo ango c'est malheureux hein bien on a Belleville dans la bassage wana Belleville dans la bassage wana ta Belleville dans la bassage wana ti ce que c'est que ba kutana ki kokutana c'est pas grave mais ce que c'est que ba kenda ki penda ki o par rendez-vous en tout cas la famille totika makambo to sala kolongo ya Gastibi na linda etali kaka yembango moko na ba relation na bazana na Belleville etali nango Belleville te na kati please bolongo la Belleville na kati ya makambo oya ya linda na Gastibi boluka te bozo Belleville bo chesi bo baki na ekulusu toza na posa nango te biso famille bota to lingi te balongwe po bazana ba raison na bongo personnel
biso a bato balongwaka na famille libota bosalaka bo ba mission na Bellevue TV bato balongwaka bosalaka bo ba mission sorte na sorte to asima yango pour tozo asila te tokotie na kati alors bino mpe bo asime kolongwa ya Gastibi na Linda bozwa te bozwa Bellevue boke kobaki na ekulusu bokotia Bellevue na kati ya makambo na bino mpo eza ata na sens te mama eza na sens te bakangi photo bapesi sila après on sila bi ba jouer sur ya sens te mpo Bellevue aza nani poison aza poison oh moto soki atemi na Bellevue mo ajouer sur na nini na SB te soki na SB akocontamine bato nyonso to akopesa bato nyonso poison yango bitya kolongolaka Gastibi boni boyeko boni toza pe bato te toza pe bato ti tovandaka devant baekran tovandi devant ka tobeta bafausse histoire wana ti tolobaka mpe oza mpe sérieux ozobeta mpe histoire ti bolobaka nyonso wana vraiment est ce que bose rendaka compte ke makambo oyo toloba beko osala ezaka nini yango ezaka pena nini bandeko na nga non en tout cas niveau makambo ezokende eke mabe makasi nga vraiment nalobi non c'est pas possible eloko na osenga na bino bobimisa Bellevue na makambo eloko pene pousse nga po komba Bellevue ekoti na kati en tout cas bobimisa Bellevue makambo ekomi kobima ebele po kaka Linda alongwe na SB po kaka Gastibi alongwe na SB makambo ekomi bobima ebele so otali mpe makambo ngo ezobima omo mpe kosila ye moko ko ayebi na tango te yaka bino moko bakoni mama nde bosala bamakambo. C'est vraiment malheureux. N'habite où vont le monde. Place ni to okende. To okende wapi bande konanga. Mais ça fait très mal. Ça fait très mal. Nandegi monde ngo ezokende. Nandegi makambo ngo ezokende kile mabe makasi. Botika. Bobimisa Bellevue na makambo. Bellevue azakuna te. Ba msusu kutu bata famille bota bazolo ba Linda bienvenue boya ko jouer bosala makambo yango bien bosala yango pene bozwa pe ata na bino ya osala makambo ya oloba makambo ya boye bozwa pene ata alors c'est malheureux c'est vraiment malheureux la famille botika osala mambo bosala wana botika pene bobimisa Bellevue na makambo Bellevue akalkila bino te Bellevue aza ata na bino te aosala mosala na ndenge aopesa biso mosala azokokipe ne baorphelin baveuve de makambo wana etali ete ana ntina te Gastibi ajoue mpa na Bellevue na kala amonanaka te ajoue te biso toza kuna te ça nous concerne pas voilà famille en tout cas eloko naki oloba so na lese bino bolimbisanga mais toyaka koloba soki eloko esengi toloba toyaka koloba bopartage bosabone kosala biso bien quant à moi je vous laisse je vous dis bye bye.